sungaka tabana babola. Nana efia sungaka tabana bazanga bapoti. Nana efie azana ONG. Nana efie asungaka bademini. Nana efie sungaka kolemba tekotika. Nana efie motema malamwe. Bossa bonnet trona. Bossa bonnet troe. Na planète Nana Efi. Bossa bonnet troe. Na planète Nana Efi. Bossa bonnet troe. Alors, merci bino ki bandi konanga. Bossa bonnet na planète Nana Efi. Vraiment, ils chaîne ya biso nyonso. Vraiment bossa bonnet. So bomoni ka tolia peta na kati ce qui fait yango base. Donc on a beaucoup de bossa bonnet bola na ndenge tozo développer tolia peta na ndenge système ya mikolo yo. Nzambi courage yope base. Vraiment, na trop, vraiment merci. Planète fille qui toque ma casse. Ambassi bourgeois, Motoswag, le prince Rassel et le prince de Fali Poupa. Déjà vous dit, bisous tous les yeux virés, braqués vers planète et fille, nana et fille. Tous s'abonner massivement. Donc, abonnez les bino. Je vous demande, bisous tous s'abonner pour des vraies informations, pour nos qualité, pour nos actualité. Planète nana et fille, TV. S'abonner, ça va bien. Ça va te coûter rien quoi. Vous s'abonner car au moins là, vous perdez l'eau. On sait pas. Sungaka tabana babola. Nana efia sungaka tabana bazanga bapoti. Nana efie azana ONG. Nana efie asungaka bademini. Bonjour, bonjour, na balandignon soya planète Nana Efi. Bon, le lot vraiment de pena masolo mingité mo masolo mo kaya muke ezara mingi katolo bela po na ba basi na ba mibali. Mais surtout vraiment ya lelo vraiment na yeli bino masolo mingi ya bana ya basi biso ba basi ba jeune fille ba maman ba tontine masolo vraiment na yeli bino vraiment lelo en tout cas vous allez vraiment na pour na ya ko s'abonner toujours na kati ya planète Nana Efi pour na Olanda masolo kitoko. Donc na yeli bilengi yo aika na masolo kitoko et c'est ça bino o lingaka ko s'abonner bo continuer toujours ko s'abonner na kati ya Nana Efi bo tikala vous allez dessus bozala desi jamais bozala desi donc bo s'abonner toujours na Nana Efi bozala bien masolo na elbino lelo eza nini eza ka pona bana basi mikolo yo bakoma mingi kosela banzoto na ba lokwa ekoma lokwa benzoto nzoto ekoma lokwa instrument nzoto na biso moko basi ekoma lokwa instrument. Donc, et comme moi si soko abimité ayo kamalamu te. Soki moi si accoucher na mobilité ayo kamalamu te. Et comme même bana basa comme aza même na règle. Aza même na règle mais azo parvenir ko bimana mobali. Nebi kala ba papa pe bonda oyo ka bankeleti. Mais le bino pe ba papa kelez ala li soute. Et comme à moi c'est yebiso ke ne papa te nazani bien ku netali yote isi fa longola ka linge na ye acha mopandi yo koto sa makam na yo papa bo karankelete makilana nonde vanda ka kati na biso ba se bimara na libumu oyo ezaka na solo mabe izana solo vanda kana moi sata banda tongo ti butu azana règle ya sukoli mai bien te to asukoli ne mais ezo bimaka ke belé soko okoko vanda ne pe na mbetu bobolali ne pe bolamuki na tongo mais mibali bozana nkelete et puis basi bazo banga te ke ndenga zana règle wana makila wana ezo bima nzamba sala ba jour wana makile bima po ani po epesa biso pe mwa nzoto bien o mo mutu soka zo régler te tala nzoto nende komaka o mo nzoto komi ko fina nzoto komi mi fudi metongo régler makile zo bima o mo na ke oui na ba jour no o bima po ba misusu ba bima 3 jours ba misusu ba bima 4 jours. Ceux qui vraiment ont un nzoto normal ou un santé normal. Mais ceux qui ont nzoto ne côté moi complication, infection, nini, on me sort une semaine à régler à kaka. Parce que une semaine ana yé lokola alukarambongo ne na nzoto na ye, atambongo na atanzoto na anje, nzoto nende koma commerce na ye ate karango, a supporter te, a zo ba koto ba wati.
azuba wat a fini a kotisi wati bien ba yebi pe ko classer a ko classer pe wati wana kotisi bon wata mobala ye a koti mbala obimisa bo mona kalo kanti makileza ti mais kuno sanini azobima makila mama tango obima makila bongo zwengo kangi yango ne sika moko boye ezozongelo susu na kati ya nzoto na yo ezozonga ou bien que au sali rapport na mobile oza na règle mais oti atape lo côté watite bo sali ka rapport bongo tant mobile obima yo ezozonga yo tant yo sala makila ne ezonga ebima te ezongo na col pokoli eza déjà ya ofungwama etiki mo espace po makila wani ebimaka etiki espace skotongo yo ozoya kokota mobala azokotisa eloko na ye bandeko na ngai azokotisa azozongisela yo mai makila na ona nzoto na yo mama lobo omona kaya mikusa surtout basi ebele bakwanzaka ayeba toka kake ba kantine sokolaka eba nini parce que makila no ezozongela ka ona nzoto wana ndungo mesana kosala wana yango ekenda kopesa ba infection na kati ya nzoto po ife bima supporter 3 jours 4 jours ezakalangwe belete okofanda 2 jours 3 jours bo 4e jour 5e jour obimi na yo ke cop na yo mais yo comme mona cop ele kanga mbongo ele kangai il faut ça nini okotsa ba wat okotsa ba coton na nzoto na yo po cop ele kaote mama bomisa la mabe lobi mabota nwe kangami lobi infection komi belé na nzoto okomi o bandoki o banani te yo moko ndoki vi na yo moko zo miluki la malheur na vi na yo eza bien te bandeko na ngai to supportaka mbongo yana suka te mama ko okufa lelo mbongo etikala mobali ana pe akotika soki pose bise oza règle aboyo te yo okufa ya otikala poto ye pa otikala oreni na olukani basi mususu papa bino pe ba papa na ngai boyo kankele te mibali bayo ka sunkele te azo sala azo en tout cas vraiment omona moi c'est longoli l'ingénieur ti likola mbetu skota ngwati na likola mbetu solo wana ezo beta bino mbale na zolo bozo kana ndenge nini oderu ona boyo ko ndeni po sala ka solo kopola zwaka ata makila moko boyo mizokisi obombi makila ni vanja ata mwa na bol boyo ya ko lumba ngata minisi oyo ko ndeni sko ezo bimana kati na biso esiko ezo wuta non papa oyebite ale yomba moko yemba moko tellement soif elikayo tellement posanzo to elikayo papa ko supporter to ko kamte mate o la attraper chasser te obite non sala ka bongo e sale lote e bimana ona makila e bimandeni ay lobo komo yo kamukusa okomi ko kamukuso ki osuba boma suba pasi po ebima okomi ote moi sana za salité moi sana za na infection yo mo mto mi lukeli yangote yo mo mto mi lukeli maladie yo ka baso de pisiani zo rabino ndeni izo raka ozoke ko kutanisa nzoto naona makila ya mtu ozoke ko nzoto naona kati ya iloko o eza na salité lobi yo ozuba infection komi na baso de pisse okomi na ba infection moko bo belé minene okomi o ninye tindenga déjà trop tard et c'est kotio papa bo kankele nzoto moi sisila ate nzoto moi sindenge zana ato lobe lukano mwana soki ya 20 à 30 ozwana yo maman soki azana règle papa tikele temps 4 jours 3 jours ezana omukie ese belete tengele kaka mikolo mama esilite papa mama esilite papa mama papa esili puseli maramna bino atazo mosi na o bale na mbongo olobate ke lokwa na bala ko na mbongo defo na banda ko sala kati na ti ko sala ngoyo tikaka te na papa o bando sala kakati mama za règle surtout ba mbel misusu ko mo sina ngabota te donc ata ko bota ngo lo ko na règle o bando luka ko bota ti mo sasa na période na ye aliyo bandi ko forcer bozo sala kati na règle kaka quel était quelle mibali bokoma bankele bokoma pe bankele o biso ngana yebi ke mibali babanda ko banga ata mo saza règle on pousse na pembeni ete mo saza règle mobala na olia biloko na ete mais lelo mo saza règle ko panzani makolo boye kuna ilamba soki pese tasha kinango kuna se beba kinango azana kuna te mobali pe ba omona azana kuna te
neti basi mususu mona azani na règle azani manfu azani aita kuna te azani kutu kuna te azani na leza olata ne pe lamba na ya pembe abimi pe mona pe taché ah mama nini basalita modèle a boy basonya modèle a boy po nini ebandi kona ngai ko bimesila te mama ndeko nanga mwasi ko bima esila kate zela 3 jours ekoka 4e jour 5e jour obimi nao c'est la 4e jour na ekoka 5e 6e jour obimi na yo o sokola no mai po wana ebima na oli sute so za no bien on na infection te makile bimo une semaine poani makile bimo 2 semaines poani tellement que c'est pour so mesana ko sala so za règle ka ko sala e ko lembisa yo ni na yo okokoma mai okoma mai okoma mibali ba komo sala o ba yo ko subiente ozano su ne lengite ozasu bute okoma ka mai po ba mesani ko sala na ba règle ba mesani ko sala na temps oyo za na ba ni na période na yo mibali ko simba yo pe ezata musu mobali moko te surtout ba fio ba sala ba vie wana azana mobali moko te oya ya kocha bimi oya mais ya za règle azo saka changement ba mibali mama mobali pe mususu ka zape na ba maladie na ye ne yo za na règle wana makila wana tango ekutani na oya ye wana ale obendi yango tango obenda ngo sino maladie ti alobo vani na ndaku okomi kolela baloka ngai okomi otambola partout baloko epaki ngani nzoke loko te yo moko toluka pe ko changer bandeko na ngai to meka pe vraiment ko changer ba vie na biso auto mene ba vie na biso auto to tambola nango eza sous malamu te ba basi eza malamu te règle silaka ngano na mona na ngati mutavana na règle ta 1 mois 2 mois à condition que ça na ba infection mo boye on yebi ke ou bien longo lizemi makila on yebi bimara nde mais kaka normal boye kaninga na normal bo na santé na bien bo et ça et poni pona nini pe bato bongo na loba non ba landela pe traitement na nzoto na bango te mais nzoto mwasi au sali ba règle na yo ba jour na yo esili il faut la traitement au sombi ata antibiotique moko boye omeli po ke ko sokola place wana makila wana efandaki wana e sokoli yango omono ozala pepele ba vase na biso faut to chaka mingi ba javel faut sombaka mo ba nini oyo ba nini oya mai ya liquide wana ozobo chaka ona mai ba germol ba detol wana bo chaka ona kacha mai yero ko sokola ozui javel na germol na yo obeti na so beti tango obima kitoko yozo cha coton yozo cha wat mama oti ngomilukela maladie po nini na efungwa mindambu po efungwa makanyoso tute po ezata ya kobota te mais na era règle efungwa makamuke ntele efungwa mamuke oyeba ngo pete fungwa mi muke po makilani sa nini bima sko yo kotisi wache okangango altengo kanya makilani tikali na kati nzoto na yo tel ko bia règle ngo esila ina ngo bana lobby esili na normal te esili po kanya ngo bombi yango ebima sundeni ekomi mwana kuno mona o régler belle le comme talongo izeme komi tuna mwana na régler mingi te bon to ebime belle poani bichacha na yo zo sala komi baka ko muchaka soki banini eke ko bebisa yo nzoto eke ko bebisa o se na yo to luka vraiment ko changer bande ko na basi to changer to yeba salela moi detol na yo salela moi germol na yo ezala bien makasi na tna aussi ça ba règle na yo ezala bien makasi somba moi ba nino ba tube o ba tube o ba tekana ba pharmacie wana ba tube ya nini o ya candistin
okozwa ngo tango règle no esili batu bakandiste wana eza nango pe cher te ofini kaka na katu yo fini ozwi mwa nini ata mwa papier mouchoir non olatika na kolwaka lesono po ebeba te ata na tango olala ata soko osala ngo te so olingo bima me era kolala osokoli mai no bien ozwi tibi wana otie opakoli ata liboso na wana tango olamukalomi na tango sokoli yo moko osentir ekobenda na baperte blanche ekobenda na bamaladi nyonso to ekeza na nzoto ekobenda yango ebenda en tout cas na sepeli mingi na balandi nyonso ya planète nana et fille na sepel makasi donc bo continuer toujours ko s'abonner na kati ya planète nana et fille bo za décider na masolo kitoko oneli bilenga ela kabino donc naza wana pona bino balandi nyonso ya nana et fille naza wana pona bino vraiment na lingi bino mingi bye 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 donc na sepel makasi na balandi nyonso tu ya nana et fille donc bo s'abonner asungaka tabana babola nana efie asungaka tabana bazanga bapoti nana efie azana ONG nana efie asungaka bademini nana efie sungaka kolemba te kotika nana efie motema malamu bosabone trona bosabone trop na planète nana et fille bosabone trop na planète nana et fille bosabone trop